définir les relations humaines. Oyo ezali Seigneur, lelo la source ya ma bénédiction ebele, Père makama ebele. Père d'amour, tika ete nguya na yo papa lelo, etwele la biso, esopa na likolo na biso, afin que Père, lelo tozala banzambe na mokili oyo, totelema lokola banzambe, tobondela lokola banzambe, toganga lokola banzambe, afin que malédiction oyo ekangamaki na mopepe, oyo efanda na mabele, na se na mabele, na se na mai, ekweya, au nom de Jésus, Père Kotelemi, parce que tu as fait de nous des dieux, nous ne sommes plus des hommes pour mourir comme des hommes, nous ne sommes plus, Seigneur, des êtres, Seigneur, vils pour tomber, mais nous sommes ton armée, l'armée des sacrificateurs. C'est en tant que sacrificateurs que nous nous lèvons afin d'invoquer l'éternel des armées. Papa, Kotelemi Liboso, la malédiction à Congo, Liboso, la malédiction à Makila, de déclarer au nom de Jésus que ces choses n'ont plus d'autorité sur nous, que ces choses ne peuvent plus rien contre nous. Père éternel, qui peut délivrer comme toi, qui peut sauver comme toi, qui peut bénir comme toi, qui est aussi grand que toi, toi qui as créé le fondement de la terre, le fondement de l'humanité, par ta parole. C'est avec la parole que nous venons prier, que nous venons, Seigneur, proclamer, que nous venons prophétiser pour Seigneur, pour nos vies, afin que ta puissance puisse détruire, Seigneur, le cœur du ténèbre, la racine de la mort, au nom de Jésus, Père éternel. Seigneur, sauve. Nous allons, à chaque étape de la vie, il faut aimer avec les signes de l'Éternel. Tu ne pourras vaincre qu'avec les signes de l'Éternel. Tu ne pourras dominer qu'avec les signes de l'Éternel. David, Azaraki précédait David. À chaque fois David portait l'oumim et le turim. C'est-à-dire, il s'est levé avec des prières et de jeûnes pour chercher la face du Seigneur. Tu t'es précipité longtemps dans ta vie, mais il est temps maintenant d'écouter le Seigneur. Il est temps maintenant de chercher l'insigne de l'Éternel. Pendant un petit moment, nous allons demander à notre papa Christelle, Aya, pour lever la vue sur l'insigne de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel te dit maintenant?
Est-ce que tu as sous na attitude de prière? Tolobaki ezalaki potoyo kalesibi l'Éternel. Ah balaki si biso attitude à Moïse. Tango longi peuple ya Égypte. Tango kola longi sié Pharaon. Moïse a mis sango, a mis témoignage. À qui nango epa ya Jétro. Alobi voici ou voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. Yo sangoni nyozanango. Ce qui bitumba oya yono ni silité. Loba Seigneur, je n'ai pas encore de témoignages. Pour moi, il y a encore un défi devant. T'as le problème où les autres misayo. Montre au Seigneur, Père, combien de temps vas-tu supporter que je souffre? Combien de temps vas-tu supporter que ce fardeau m'écrase? Pour Sanana oya likamuli boswa nzambe. Bana Israël, c'était 400 ans de servitude. Yo sali combien de moula? C'est tant que on a médité, j'ai lu quelque part. Ce n'est que lorsque le peuple d'Israël a commencé à gémir, a commencé à pleurer devant l'Éternel, que l'Éternel s'est souvenu de son alliance. Nelo, so pas vu non liboso ankolo, et pas nan lilisusu. So kozana non comme alam, que ne kolukaye. So kozana beau-père ministre, que ne kolukaye. Peut-être à Rosungayo, mais le Seigneur est capable de te montrer les limites de l'argent. L'argent ne résout pas tout dans la vie d'un homme. Na yoka ki somo, tangu na yoki sango, moko que Cristiano Ronaldo a koufeli mwana. Boyebi Cristiano, c'est un milliardaire. Azana makasi, yako zwa jet, yako engagé un docteur permanent pour traiter mwana na ye. Mais malgré ces milliards, moi n'en a koufi quand même. C'est pour te dire que l'argent a des limites. Le seul qui peut te sauver, déposez mon inayo liboso na ye. Belela intervention na ye. Yozole la peut-être pour la santé, mais il est capable de te guérir et de compléter les restes. Oyezani ponayo. Approche-toi avec confiance devant le trône de ton Dieu. Il est écrit dans la parole que celui qui s'approche de l'Éternel, il doit croire qu'il est le rémunérateur de sa vie. Approche-toi de Dieu. Quel est ce problème? C'est Dieu que nous invoquons, le Dieu d'alliance, le Bara. Il est là pour faire alliance avec toi. Mais tu dois te briser devant sa face. Tu dois te briser devant son autorité et montrer à tes problèmes que j'ai un Dieu. Poussana, tombola mongongo. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il veut voir tes larmes ce soir pour que l'obi asepela na rosekanayo. Tangisama ya miso liboso na ye. Otangisima ya miso. Mikolo combien liboso bato. Bato ngopela simana yo. Batongi yo lisusu. Mais comme le pasteur l'avait dit, aligné qui est gloire oyo et koko ya na vina yo yenne kakazwa lokumu ezala prophète était ezala tante était ezala oncle était, mais que la gloire et toute la gloire reviennent à l'Éternel. Approche-toi de Dieu, prie le Seigneur. Il y a qu'un problème là yo ozobeli sabana combien il y a qu'un problème là yo ozani musala obeti na ba porte combien. Mais maman s'est fait dans le liboso en colo. T'as n'a la présence là. Ozali ont échoué combien de fois? Ozoli a le lolo était. Mais l'homme ne peut pas vivre comme ça. Parce que l'Éternel a dit, les plans que j'ai formés sur toi, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Le malheur est comme une. D'où vient cette loi? Ce n'est pas la loi de Dieu. Approche-toi devant celui qui a établi ces lois, qui a établi ce principe. Le principe de bonheur, le principe de joie. Invoque le nom de l'Éternel. Il est capable. Yakokwesa kakenae peko panza la chambre de condamnation yoso bisika fina yo ezalaki condamné. Il est capable yakopanza mai yakobimisa mabota na yo bisika ba sirène babomaki yango. Il est capable d'éclairer ta vie. Père kokitisa moto bisika et
banganga, démons, sorciers, qui dans mon lit, l'Éternel qui est Dieu, qui demeure à jamais, qui connaît toutes choses, l'omniscient, l'omnipotent, est capable de changer ta vie ce soir. C'est pourquoi tu dois faire le premier pas. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois prier pour ta vie. Tu ne partageras jamais tout avec les hommes. Mais ouvre ton cœur à l'Éternel qui est capable de nettoyer ton cœur, de te donner la paix, cette paix que le monde ne peut te donner. Approche-toi de Dieu et crois qu'il est capable, suffisamment capable de changer ta vie. Ne sois pas pressé, ma soeur, ne sois pas pressé, mon frère. Donne la liberté à l'Esprit de Dieu d'agir comme bon lui semble dans ta vie. Tu as été pressé longtemps. D'ailleurs, on m'a vu, on a un problème. On est fait nyongo et qu'on a vu nayo. On y a bilo qu'on a pressé. On t'écart à droit de naissance nayo. Approche-toi de Dieu, mais cherche la face de Dieu. Invoque l'Éternel. On a pressé mini. Baboma vi nayo. Bakaba ba chance nayo. Mais reviens devant le Dieu qui restaure, devant le Dieu qui est capable de créer et de recréer ta vie. Dépose tes problèmes. Dépose tes fardeaux devant la face de l'Éternel. Ô Père éternel, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, manifeste-toi. Matisa lisusu posa lo sambo na motema na ngai. Monguna azali ko tia ba mécanisme en place. Azali ko tia internet. Azali ko tia musique. Pona lembisa ngai ko lukelongi na yo. Pona affaiblir vie de prière na ngai. Mais ngai na yela poko lelo. Na bima wate lolenge na kotaki. Bongo la vie na nga. Na sa soda na yo. Na sali elombe na yo. Yo ne otabli ngai. Otabli nga na mokili yo. Comme le sel de la terre. Comme la lumière du monde. Père éternel, lève-toi dans ma vie. Détruis, Seigneur Père, le plan de l'ennemi qui s'est levé contre moi. Oh Père tout-puissant, à ta association, à ta sanani, à ta telemani, tu t'élèves comme l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel Dieu des armées. Ton bouclier est là, Seigneur. Saisis ta lance, saisis ton chapeau. Viens terrasser mes ennemis, viens briser mes ennemis, viens écraser, Seigneur, ceux qui... Invoque sa puissance, sa main, sa droite, son autorité, son pouvoir, que son règne soit établi. Invoque le nom du Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie, s'agit à Vinayo, bien-aimé, Bondela. Bondela, Zouatin, Ko Bondela. Soke zana poko na lelo nzambe aleki awa. Yebake na poko na lelo aeko salela onde bola munesika oyo. Bondela, il s'agit à Vinayo. Bandako tali se eli kambu oyo kote eli jeune oyo. Lobana ye nzambe
soki okiti na pokwa na lelo na esika oyo nzambe soki eza na moto oyo okani osala bolamu na pokwa na lelo, je t'en supplie mon Dieu Seigneur koleka te Yesu kino yo mona ngai Yesu benemetalisa nzambe likambo na yo il est là Jésus. Banda kutu ekoluka yo nzamba bobo kolo tokobika délivrance na pokwa na lelo bobelese na ngolu na yo kwete na makasi na biso yawe tokoki te toyekoyoka lisungi epai na yo nzambe toyekoluka lisungi epai oyo akeli likolo na se Seigneur kolo mimonisama na yo nzambe toyekoluka yo nzambe ayanolaka Yesu. Oh, mosala nazame, kana kete, mosala, oh, mosala nazame, Olo Yesu, kana kete, mosala, oh, mosala nazame. Il est Seigneur, il est là pour toi ce soir. Le banaya kota likambo na yo. Olele li bato mokilo zui solution te. Olele li baminganga likambo na yo zui solution te. Yenda zana makoki na nyonso na pokwa na lelo. Ami mondi sabon zambe na ye kati na vi na yo. Kotalika bona ngaye, kotalika bona ngayo, kotalika bona ngana longa kolo, kotalika bona ngaye, kotalika bona ngaye, kotalika bona ngana longa kolo, 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 kotalika bona ngaye, kolo, kolo, kotalika bona Likambwali bota na ye Kolo Yesu Bota likambo na ngayo Kolo Yesu Kolo Kota likambo na biso Yesu. Papa tozana mosusu te kaka yo. Toyebi ndako ya nganga te Yesu. Tozana bantungu na sambetu te Yesu. Tozana basinga na loketo te Yesu. Toyebi obele kombo na yo. Toyebi obele kombo epesa biso lobiko Yesu. Toyebi obele kombo ekangola biso Yesu. Oraba sheke bebe santa raba baba bosu. Ikaraba sheke bebe santa raba baba bosu. Eraba sheke bebe santa rebo bobo. Zia karaba baba bosu santa rebo bobo. Ikaraba sheke bebe santa rebo bobo. Kota likambo na biso Yesu. Asante sana Bwana. Kota likambo vina nganzambe. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Oh, asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Oh, yoswa lokumu yawe. Yoswa lokumu
Kolo, yo sois le coup. Kolo, kolo. Kolo, yes. Oh, sonne, soli, yo, kolo. Kolo. Na poko lelo, sonne, soli, yo, kolo. Zikanga ina yembela yo, zikanga ina kumisa yo, zikanga ina sanzola yo. Kolo, maloba motsuya ye matinga motema. Kolo, nalingina yebisa yo, zambe na bomo. Kolo, zikanga ina kumisa yo, zikanga ina sanzola yo, zikanga ina yembela yo. Kolo, oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Kolo, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Yembele yebise, il est vivant na poko na lelo. Letele eva boko kumisa nzambo apesi yo souffle de vie. Jésus. Kolo, et Yahweh. Il est vivant. Kolo, nous t'adorons, le roi des rois. Nous t'adorons. Et Yahweh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, le roi des rois. Nous t'adorons. Et Yahweh. Nous t'adorons. Oh, nous te célébrons, le roi des rois. Nous te célébrons. Yahweh. Et Yahweh. Nous te célébrons. Oh, nous poussons des cris de joie à ton honneur, Yahweh. Kolo Yesoué. Yahweh. Kolo Nous te Yesoué. célébrons. Oh, ce qui n'a moni, pourquoi y a l'éloé. Nakobanga Nzambe. Oh, Eh, Yahweh. Nakobanga Nzambe. oh, Miki Tolalina, Bango Basili Kokufa. Nakobanga Nzambe. Nalekina nini Nzambe na bongo. Nakobanga Oh, Nzambe. botika na beta mololo. Alléluia. Ata bolingo. Amen. Ata bovoto. Alléluia. Kolo Yesoué. Alléluia. Botika na sansola. Alléluia. Ata bolingo. Amen. Ata bovoto. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, bandimi na Yesoué. Alléluia. Amen. Biso tokumisa masia. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Amen. Yala bakofinga nga pona Yesu yo. Alléluia. Amen. Kai pe na kolemba te na kokoba kaka ye. Alléluia. Eso Amen. sabolingo. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Eso Amen. sabolingo. Lokumu pona Yesu. Alléluia. Yeba Amen. atamilele. Atamilele. Yesu ni Bwana. Atamilele. 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 Yesu ni Bwana. Atamilele. 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 Yesu ni Oh, Bwana. atamilele. 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 Yesu ni Bwana. Atamilele. 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 Yesu ni Malasi ya moyo na Bwana. yeko sopa na se ya makolo na yo. Yesu Malasi ni ya moyo na Bwana. yeko sopa na se ya makolo na yo. Yesu Bolingo ni ya motema Bwana. nanga. Atamilele. Atamilele. Yesu ni Oh, Bwana. atamilele. 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 Yesu ni Bwana. Atamilele. Atamilele. Yesu ni Eba Bwana. atamilele. 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 Yesu ni Oh, Bwana. atamilele. 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 Yesu Olo, ni oh, Bwana. atamilele. Yesu. Moko te tokokokanisa ye na yo Nzambe. Malasi ya moyo Toya na mabele yeko oyo tokuta yo sopa Nzambe. na se ya Tokoleka makolo na yo. okozala Nzambe Yesu. Malasi ya moyo Ata milele, 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 milele Yesu. Moko te akokani na yo. Moko te avota yo Seigneur. Balekama banzambe baya baleka Seigneur. Bolingo ya Moko te apona yo. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel, Seigneur. Moko te akolongola yo na bonzambe na yo.
moko te mpe ya kokokana na yo Yesu. Babeta tembe na bonzambe na yo bakufa basekwa te. Bamibengama banzambe Yesu, manda na bango esila. Mais yo nzambe, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, Seigneur, le roi des gloires, Seigneur, nous te disons merci, Abba Père, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta paix, oh Dieu. Merci pour ta bonté, oh Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons dignement, oh Dieu. Nous t'acclamons dignement, Seigneur. Pour être mon côté à Zalokola yo. Umela na ngwende na yo. Oh ba angelu bazokumba mela yo. Jour et nuit, Seigneur. Bazoboua kaba couronne d'or. Les 24 veilleurs t'adorent. Les 4 êtres vivants se prosternent devant ton trône. Ils jettent leurs couronnes. Ils disent Saint, Saint, Saint et éternel Dieu des armées. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Voilà pourquoi dans obetelo maboko makasi. Pwete yondo mongi na pokwa na lelo. Yondo mongi na ngwende na yo. Yondo umela na ngwende na yo, Seigneur. Ozanzamba solo Yesu. Le Dieu des orphelins. Le Dieu d'alliance. Yesu. Okumba mana pokwa na lelo, Seigneur. Onetola mana yo. Dans le nom puissant de Jésus. Tolobi gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Tobeteli nzambe maboko makati. Il est Seigneur, il est notre Dieu. Azamalamu. Na bonzambe na yazo pesa biso makasi. Na bonzambe na yazo pesa biso makasi. Alors, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils ne se fatiguent point. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils ne se lâchent point. Biso otozotale la ye. Se confier na ye. Pendant 40 jours, na marche oyo. Même si bolembo ye. Akotika biso tokoya te. Akotika biso tobela te. Parce que azana biso kino na suka. Alléluia. Azamalam. Maman a fait Nzambe merci. Nzamba Zadien. A fait Nzambe merci pour être azobatse la biso. Et nous remercions sur notre papa Dieudonné pour l'opportunité où il a fait biso bananda. Bien aimé, c'est pas facile. Tout le monde a un père rebelle bazala égoïste. Mais abiso papa fongole la kabiso nyonso motema. Est-ce que tu peux kobete là? Vraiment papa na biso maboko pona bolamu pona opportunité oazo pesa biso. Vraiment ngape na pesi Nzambe merci. Ce n'était pas facile. Tikale mukena benga pasteur na biso. Malheur na bimi awa wana sali forte fièvre vraiment pona kokristo. Na butu na komoka ba panze kanga minga nazo kokoloba te vo ezate. Na mi lobeni na lobi vraiment. Na benga lisusu na zaye déjà lobi na bisi Nzambe na bi Seigneur. À tout moment, ce qui est opportunité, musala na yo. Nzambe na sala. Ce qui lelo ezana mutu moko. O lingi lelo amna ezala sauver pour na matea oyo. Pesanga makasi pour na apporter bonne nouvelle. Na ye na makasi. L'air na komi awa na bandi pa intercéder. Gloire à Dieu na yo qui na se soulager. Yango na pesi Nzambe merci. Sans plus tarder, toko fungola ba Bible na biso parce que thème tozo lobeleza les dieux d'alliance. Quitter les anciennes alliances pour entrer dans la nouvelle alliance. Amen. Donc, la Bible, la Bible, la livre Nombre, chapitre 27, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Les fils de Théophate, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Trista. S'approcha et se prosterna devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer, et devant les princes de toute assemblée,
à l'entrée de la tente d'assignation est dur. Notre Père est mort dans les déserts. Notre Père est mort dans les déserts. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui s'est révolté contre l'Éternel. Ceux qui s'est révolté contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point au milieu des fils. Donnez-nous une possession parmi les terres de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les fils de Thélophade ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser les fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de filles, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et celui qui possédera, ce sera pour les enfants d'Israël. Une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regardez les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Amen. Genèse chapitre 31. J'ai lu au nom du Seigneur. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici qu'il était pris envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout pouvoir. Et votre père ne jouit de moi. Il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Je suis le Dieu de Bethel, où tu oins un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors du pays, retourne au pays de ta naissance. 15. Nous ne sommes pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendu qu'il a mangé notre argent. Amen. Bien aimé, nous avons basé biso grâce, omoni ba orateur rebelle baleki ba pamboli biso. Pour na thème oya malamu papa na biso, nous avons inspiré les dieux d'alliance. Et n'a pas qu'on a le tozolo belade quitter les anciennes alliances pour entrer dans les nouvelles alliances. Bien aimé, les anciennes alliances ezani. L'ancienne alliance eza biloko oyo et bloqué vie na biso. Alliance oya kala esengeli na biso totika yango. Parce que alliance oyo ekangaka mutu eza alliance oyo yo moko omikotisi na kati. Eza pe na alliance mususu biso tomikotisa na volonté na biso te. Peut-être ozalaki mwana moke oyebaki te nini ezoleka. Ozalaki na innocent. Ba parents na yo basali alliance moko boye oyo oyebaki te. À cause ya koyeba te, peut-être lozo futa ba nyongo moko boye na vie oyo oyeba te. Alors na poko na lelo esengeli na biso to kita bancienne, to kite bancienne alliance wana. Bancienne alliance wana ndezo permettre biso te to bénéficier o eza ba droit na biso. Bakoko ya bakoko na yo basalaki ba alliance moko, peut-être batekaki jeunesse na bino. Tozomona na lelo la jeunesse lelo eza na même bana mibale ebele vie na ya zomona ngo eza flou. On remarqué na mabote ebele peut-être tant mosusu baboti bino libota ya 5 soko lingo remarqué omona na kati ya chaque famille wana eza na basine moko boye bino boyebaka te. Tant mosusu omona bana mibali bazotanga bazosala te. Tant mosusu omona bana mibali lokola baza mito ebuja
bana basi bavia likolo bavia loyenge vi pende ya sérieux zate. Alors mwana na nzambe oya sosoli a comprendre directement origine ya famille na ye. Nde na poko na lelo nazoba esengeli to kite na ba alliance wana. Ba alliance ya kala ba papa na biso ba tekaka biso. Oyo ba koko ya ba koko na biso ba tekaka oyo héritage na biso. Pendant 40 jours oyo nzambe fa longola biso na ba ancienne alliance akotisa biso na ba nouvelle alliance. Parce que toza ba innocent toyebi eloko te. Mutu aza innocent. Ce qui a remarqué peut-être vie on azo meneza yango te. Akoluka ba origine nango pe source nango ezani. Basi en alliance eza biloko ezo bloquer ba vie na biso. Ba parents na biso ya kala ya ba koko na biso ba ebaki na bango te. Tant mosusu mona ke sala alliance na mobali moko boye. Juste pona mbongo moko boye ya mukie mais ateki a venir ya ba koko na ye. Biso lelo tozo futa oyo biso to mérité te. Ana poko na lelo na lingine bisa yo. Peu n'importe alliance esalama ya ba koko na yo. Na poko na lelo revêtu de l'onction de mon père sacerdoce. Ndenge na telemine sika oyo. Okobimane sika ote tant que nzamba kotiso na nouvelle alliance. Bible zobete la biso li solo ya bana ya Théophade. Abota ki bana mibali sabota kaka bana basi. Likambo bana basi ebanda depuis na Bible. Même lelo tozomona so mutaboti mwana mbali te azaka na bana basi ozala considérer te. Yana ba famille pe mibali beloka wana ni mwasi wana botela biso ka bana basi. Mutapesa rabana ezanzambe. Biso tozala ka simple bato to memaka. Likambo bana basi ebanda lelo te o mwasi akoki kosala te. Mais bana basi oyoyo ba remarquaki que papa na bango akufaki. Mais kokufa papa na bango akufaki asalaki lisumu te parmi bato oyo babukaki mibeko nzambe na désert. Mais papa na bango akufaki na masumu na bango. Et bana basi wana bazalaki lokola bana basi nyonso te. Tant ba remarquer balobi te likambo oyo ya likambo ya destiné na biso. Bien que papa na biso akufi mais mutu oyo atsaki mibeko oyo azaka mutu. Lokola tsaki mibeko oyo biso pe tokotelema kaka na bomoto na biso esengeli biso pe totelema toluka oyo akela mibeko oyo aza na kapasité ya kolongola yango pe ya kobongola yango. Te bana basi wana batelemaki babi te tokofanda kimia te tokoki kofanda te héritage na biso lekabo eza likambo ya mabele. Papa na biso asali peut-être papa na bango asalaki ebele po atikata kaka ndambo bango bakokai ko hériter. Peut-être bino pe ba parents na basali ebele tant musala ezalaki ya souffrance. Mais lelo zokoka ko hériter o ba parents no batikeli ote po noko moko boya telemi na kindoki na ye na kilokoso na yake kolia biloko abatu atelemi po alakela kaka vi na yo mabe ana pokwa na lelo tika na ebisa yo okotelema pe okozwa possession eloko na yo po ete eza ya yo eza ya yo ya bango eza ya bango. Bana basi wana batelemaki parce que ba comprendre il faut to kende koluka mutu oyo akoki kolobela biso likambo epa nzambe nde bapusanaki bayepa Moïse. Alors l'air bayepa Moïse akendaki epa nzambe nzambe ayebisi Moïse alobino bana basi bafia Théophade baza na raison zongisela bango oyo ezali ya papa na bango. Nzambo akelaki mibeko ye pe kaka longolaki mibeko wana aye koloba lobi soki epa na Israël soki eza na mutu akufi atiki bana basi soki bana mibali bazali te bana basi bako hériter héritage wana soki bana basi bazate na bandeko na ye atiki na sima bango pe bako hériter héritage wana. Bana basi wana batelemaki na line biso na pokwa na lelo malédiction oyo remarka ekanga famille na bino lien oyo remarka bana basi babalaka te lien oyo remarka bana mibali basalaka te na pokwa na lelo eza il s'agit ya vie na yo po mona bonheur a vie na yo esengeli yo telema. Bien aimé mboko nde toza boye so otuni lelo bato baobénéficie ntango mosusu bayebi histoire nango te esengeli eka lumumba atika vie na ye na ye mwasi lelo tomonaka atia loboko boye stati mais so otali bato bamona histoire ya lumumba baolo bafale lumumba azala lelo aomérite esengeli yo telema mpo libota na oyo ekangolama esengeli yo telema ocomprendre origine na famille na yo oyeba qu'est-ce qui se passe dans ma vie nini oyo eleka uta bomwana na nga bakoko na nga basala nazo hérité nazo mérité nazwa oyo naza te
soki eza bancienne alliance il faut refuser bancienne alliance ndenge bana basi wana baboya. Nzambe apesi biso makasi. Et c'est peut-être tant sous biso mo bana nzambe. Na ba période ya boy. Au moins tant sous prière ba bazwa chaque jour bazote. Mozo koka kozwa décision finale. Bible dit le lobby, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Soki boki mungongo na ngai, bokanga mitema na bino te. Mais mettang bazolo ba isaja vi na yo, kozango lokwa ba jeter. Le diable est très visé. Au fond de mon ya, famille on tozala na biso bon, so à 30 ans. 20 ans. Ça non en vie na o. Bien aimé surtout qu'à 30 ans. Oyo bala mobali onzamba pesa ki. O surtout qu'à 35 ans. Oyo zope mobali onzamba pesa ki. O surtout qu'à 40 ans, âge ba engagé na société c'est leki. Pour nani no pesa ki diable accès. Oyo ba ki ko telema te ko déclarer pour héritage na yo te. Bana basi wana ba telema ki. Et l'air ba ke ko réclamer droit na bango pa Moïse. Nzamba ebisi Moïse alobi zongi sela bango oeza bango. Ana pokwa na lelo tika na yebisa yo. O nyonso yo bakangaki. Héritage nyonso ya yo. Ancienne alliance nyonso ya bino. O bakoko na bino basalaki. O ya bino batekaki. Na pokwa na lelo soki aza Nzambe akoleka na sika oyo. Sika Nzambe wana kota likambu na yo pamona yo. Bana basi wana batelemaki. Ele batelemi bazaki solution na bango. Bene mesengelo telema. Eza na ba solution mususu ozomona. Na fai na ngai. Tegoya. Bene meso luki Nzambe te. Diable ko sakana na vie na yo. Maka mususu omona moya bonzoto eza bonzoto te. Eza na ba coutume moko bo esalamaka. Ba moni pona ba propre intérêt na bango ya présent. Toteka le futur ya ba innocent. Esengelo telema. Esengelo telema. On brisé l'ancienne alliance nyonso wana pour Nzamba koti so siko na nouvelle alliance. Depuis besoin de la biso lisola Jacob. Jacob abala ki bana basi mibale ya Laban. Léa na Rachel. Papa na bango azalaki mutu mabe azalaki na misala mabe. Bible ezoloba anyoko livi ya Jacob. Jacob asaleli un moment donné soka linga pesa emo azongi sesu na musala. Et mukolo Jacob a compris qu'habité vie au misu na moni déjà comme talango ana yo risquer sous nazanga basu. Jacob a taleka na misu a regarder à comprendre déjà penser o ezala ki ya beau père taye. Bien mais sengelo tala la citation na yo na misu. Ozo tala peno zo regarder bité makambo na omona ngo clarté. Citation na omona ngo clarté. Parce que même bango moko bana Jacob ba ko comprendre que papa na bango ateka ki bango. En tout cas, il est arrivé un moment donné dans ma vie, j'ai eu une confiance à mon tuteur. Parce que dans le moment où tout semble noir. Bien aimé, dans un moment où je suis vie, on passe à la jeunesse, au moment où on est normal, au latino pantalon, au bigno, au zongi na yo. Na ligne biso nga na za contre jeunesse. Mais na tikala na déception moko jeunesse na lobaka soki Nzamba zongi singa na jeunesse. Na obebi sa jeunesse na ngati. Et aux ala moment où Nzambe parce que soki lobi Nzamba kotinga na mariage, peut-être c'est la mariage à repos. Mais soki ozo soit jeunesse note ya ko sakana nango, yeba kele ko kota mariage, obunda bitumba mususu okana kite. Et sengelo telema parce que mondo eza bisote. Ozo vivre le leza oya yote. Ba mauvais sort ezo comme leza Nzamba bongisa kipona yote. Et ça ancienne alliance ya mutu moko boy. Alukaka za na héritage moko na famille na ye pour ateka kaka ba vie ya batebele. Jacob a qui cause décision en Jebsa lobi. Telema lobi. Soit moi si na yo na biloko na yo kende zonga na pays na yo. Alors Jacob a mona kindenga oyebisa na la bante. Mais là comprenait qu'il déjà pensé à la bande. Aibisi kaka mbasi na ena ba azina bana na ena biloko na asimi nzela binyaki ezala makamu mususu okomona pena ke no esimba te ko betela même mutu apembeni na yoti maman aboti yo à cause de l'obstacle pepo na vie na yo papa aboti yo ko kozala obstacle pepo na vie na yo tam sozo lelanga pona nimba déception mibali ba okima nga pona ni musale zo simba te ka ye wana mutebi kwa alliance na yo Jacob a et là-bas, tant qu'on se retrouver que bakei, era landi bango,
Rachel abimaki na banzambe ya papa na ye. Yeloko esalaki Laban alanda Jacob parce que Rachel abimaki na banzambe na ye. Na lingi na yebisa yo bien-aimé. À tout moment ozomona balliance ezolanda yo. Bien-aimé, kobima na kati ndaku na bino na balliance sa famille na yo te. Luka nzambe akangola yo. Potango ozokende na lieu de repos na yo opema. Mais Rachel abimaki na banzamba papa na ye. Yango epusaki Laban alanda bango. Elera landi bango. Ange ebisa lobi komekosala Jacob mabete. Pourquoi Ange ebisa ki asala Jacob mabete? Ange ebisa ki asala Jacob mabete parce que Jacob azalaki mwana oyo azalaki na alliance ya papa na ye. Jacob azalaki mwana oyo azalaki na alliance ya papa na ye. Papa na ye asalaki alliance. Alliance wana ezalaki kita na descendance na ye. Yango na lina ebisa yo. Ati nyonso malamu ozosala pendant 40 jours. Ekokita tina bakoko ya bakoko na yo. Bolamu nyonso oyo ozosala. Gene nyonso ozogene. Komona ngo mpo na yo te. Yeba ke ozogene même mpo na descendance na yo. Azanzamba asalaki alliance na Abraham. Alongwe na Abraham ake na Isaac. Ake na Isaac ake na Jacob. Tala bisika Laban azalaki. Soki a Jacob azalaki mutu asalaki alliance na Nzambe te. Alinga aloba nini? Bien aimé, Seigneur, il t'a quitté dans l'ancienne alliance. Pendant 40 jours, et on se souvient d'avoir fait ce sujet. Façon, tu vas au de l'autre dans Nzambo lobby. 40 jours, on va te donner. Bien aimé, gêner n'est pas facile. Gêner n'est pas facile. Au bandit, pendant ton petit 12 heures au lieu de la gastrite. Au moment où on a côté maison salobo. Allez, au tikinda kunabino. Oyaka nesika oyo yo se distraire. Te 40 jours ngai na lobara soki na posa ko gêner. Soki na bina o gêner pendant 21 jours. Pona bimana likambu nanga. So na lobi na décider na okota 40 jours na c'est privé. C'est que 40 jours on est na okota ngo fona bimana solution na likambu nanga. Na lina motivo na poko na lelo. Kozwa 40 jours facile te. Dieu est ici. Biso toza bato to participer na première 40 jours. Ya liboso première édition. Mais mara munzamba salela biso. De l'autre temps na vanda kabona olo bana lobi te. Nzamba za na jif. Bien aimé na mona nzambe na jif na banga nzambe. Avant 40 jours na uto sala avortement. Tant to cotiser na 40 jours na zaki vraiment bâti makasi. Yango chou na le pasteur olo ba bi kende ko luka kwenda ona se souvenir na kwenda ngana. Bien aimé na fukama na ebisi nzambe na bi nzambe motema na ngezoki na koti 40 jours na douleur pasteur alobi quand azo déclarer alobi jeune onde bokoti yango mutu na mutu apona mwana ya témoignage tozana na mois de décembre depuis Seigneur alobi vraiment soko za nzambe na o témoigner na mois de septembre effectivement na mois de septembre na bota na témoigner mune na nzambe na lina décourager te na lina ebisa yo bisika bolembo ezozwa yo telema bien aimé il s'agit à vie na yo kolanda te pozo mona noko wana azana mbongo noko wana batu babanga ke soko lobi bo te pour fino e bonga sengelo telema la Bible dit tant nzamba zokela mutu alobi créons l'homme à notre image nous sommes des ressemblances de Dieu mutako eko telema la bisote parce que nous sommes des ressemblances alors vous êtes des dieux mais cependant vous mourrez comme des hommes. Parce que il nous a donné le pouvoir. Dans le pouvoir, il y a l'ordre. Nzamba pesio ordre. Il y a côté le mec pesa mitindo. Na balia sa famille na ekito eko kite yo. Telema pona libota na yo. Kopesa c'était diable o le ki sa vino ka boelo kwa filme te. Ngana boya kina bina boy. Na famille oso basi babala katenga na obala. Tene ba penga am no epso no sabajeti donc no epso na bisa ja vino kozela te otelepona mobala mona nite na mwasi kitoko te bondela ba frappenga le na bandi kokota mwana liboso ake na lo ba Dieu de la chair papa na ngata bene mele na comprendre na bando tala na biso na zongi na bene ya famille nga basi kitoko na ba les ati afandi azongi aboti mobala tikini na milobeli nga lobi te soki ya bango baswa yanga mpo na nga nzambe kopesa mitu ya bato bakokende bene
na luka nzambe na belela nzambe nzambe soko luke soka kanya salo bolamu atali yango balobi ekangama anali nayebisa yo soki nzamba telemi nyonso efukamaka parce que la Bible dit il a réussi les noms au-dessus de tous les noms afin que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre il n'y a que Dieu. Ezaka na kombo moko kombo mosusu te teleme na telema eti na banga bango lisusu te parce que o nzamba oselanga du jour au jour nakoma mona clair na vie nanga mona clair na vie na yo Jacob amonaki clair habité fio akomosaka na ngai nasaleli ye nasali musala nanga pesinga bana nesko akomoluka nini mona clair na vie na yo longo na bancienne alliance na bango oyo bango batekaka lukokota na nouvelle alliance pokota na nouvelle alliance premièrement dans l'obéla likambo il y a être né de nouveau amen mais combien bana nzambe belé lelo bazwaka baptême te baptême ozomona baptême ekokangolo na makambo ebele po longo na balien ya famille na yo premièrement il faut d'abord naître de nouveau parce que soki obotami na mbotama sika balien nyonso ekangaki yo bancienne alliance nyonso ekangaki yo ekolongwa yango omona bato ebele balingaka baptême te omona sakoli mokolo tamsu papali me aokozwa baptême te me mpo na ye aomona kaka no nga baptême nosala ngo mbongo nazwaka te ozwaka mbongo me eza na likambo moko boye ekanga yo parce que ozwa baptême wana te. Ce n'est pas pour rien tant Bible les ont recommandé biso tozwa baptême. Même ye moko Jésus-Christ esengelaki akota na mai. Esengeli ozwa baptême pour naître de nouveau. Tangu yo botami mbotama sika bancienne alliance nyonso ekangaki ya bakoko na yo ekolongwa. Totangi Ézéchiel 16. De l'Seigneur, éternel, à Jérusalem par ton origine et ta naissance. Tu es du pays des Canaïens, ton père était amoréen et ta mère Inétienne. Ta naissance où au jour naquit ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau. Pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait honte de toi. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu d'un aimant dans ton sang, et j'ai vu dans ton sang, j'étais vu dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 hommes, les arbres des champs, et tu pris de leur rose, de l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite, tes seins s'est formé, ta chevelure s'est développée, mais tu étais ni entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, voici ton temps était là, les temps des amours. J'ai attendu sur toi le pain de ma robe, j'ai couvert ta nudité, je t'ai juré fidèlement, j'ai fait l'alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu es fille à moi. Amen. Bible ezobete la biso na jeunesse. Ezolobela likambo ya de naissance. Naissance physique pe spirituelle. Soko tangi na français Bible ezoloba nini? Wana tangu mutu abotani. Nzamba zoloba lobi mukolo ya naissance na yo. Papa na yo kutu alekaki amonaki yo te. Mama na yo alekaki amonaki yo te. Mais ngai nzambe naleki tout près de toi. Natali yo nayoki mpasi na motema. Nazwi yo bazipaki yo bilamba te. Nasukoli yo, nalatisi yo, napakoli yo mafuta. Nazwi makila na ngai, napakoli yo. E nazwi yo nalatisi yo bilamba ya chair. Nasali na yo alliance. Po nazalaki na mawa na yo.
bien aimé physiquement et spirituellement mpe elekaka bongo. Omoni ntango bazoba biso tobotama nouveau kozwa bateme ezali ntango moto abotami nanu physiquement boye ide ezoloba motu moko tata amona minganga soki baleki eloko ya liboso soki mwasi aboti bawelelaka kokata nanu liboso cordon ombilical na ye. Pourquoi bakata yango? Parce que mwasi wana akoki kozala na maladi akoki mpe kokontamine mwana. Il faut séparer lien oyo eza entre mama na mwana mpo bango mibale bazala séparé. Soki basépare yango nde basauve vie ya mama basauve mpe vie ya mwana. Eza ndenge moko spirituellement ndenge esalamaka. Bible ezoloba de ton origine, ton père était Étienne, ta mère était amoréen. Ndenge moko physiquement nde toza boye okoki kozala mama na aza moswahili papa no aza moluba me na kati ya baorigine na bango eza na baliance oyo bango basala. Mais tango yo honnête nouveau nzambe tango aleki atali yo ondimeli ye comme Jésus-Christ est sauveur aye akati lien wana oyo bandaki koreklame oyo na makila baswahili oyo bandaki koreklame oyo na makila baluba nzambe azwi yo asukoli ye na makila na yo abimisi yo apesi yo beauté magnifique asali na yo alliance yango mona ya moto mosusu adifférent na bandeko na ye bokobotama bafamille ebele balie ezolanda bato ebele me yo elando te parce que yo nzambe asa atalaki yo deja leke ya kobotama na yo atala alobi te aleki akati cordon wana motu asa ndimeli nga nakoki kotika balie ya papa na elanda ye te ya mama na ye elanda ye te mais lokola ndimeli nga comme Jésus Christ est sauveur nakata lie wana nyonso ebandaki korelie entre famille na ye na ye. C'est le temps d'alliance. Nzambe alobi aye kosala no alliance. Bien-aimé, kosala alliance na nzambe eza facile te. Sala alliance na moto ya mokili lobi awanga na ma alliance na nzambe nzambe awanga na moto te. Alliance na nzambe atosali yango na moment faiblesse nalia biso na moment moko boye alliance wana ekoganga mpo moto oyo ndimi kosala ne alliance aza mwana na moto te mpo akosa yo. Alliance à kala faut quitter. Et c'est que les soba na nzambe tokota na alliance à sika. Alliance à sika ko sala ngonde ngeni. Il faut eba moment nini on nzamba pusani pembeni nanga. Et ça moment nini on nzamba zo luka sala nanga alliance. Parce que dans l'alliance ndenge pasteur a été qui dans l'alliance il y a les intérêts. Dans l'alliance il y a aussi les assurances. Donc yo zo pesa, yebe koto azo pesa. Mais alliance à malamu na b'intérêt na weza alliance nzambe. Alliance à mokili ya buzoba tango yo zo pesa vie na yo yeba que c'est toute une génération ezokende. Toujours pour la Bible la Bible juste tozo tanga. Il y avait un homme de Théora, de la famille de Danimite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, il n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de toi. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Na sauté. Na 15. Manoach dit à l'ange de Dieu, permets-nous de retenir et de t'apprêter un chevaux. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu retiendras, je ne mangerai pas de ton lait. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel, à Manoach, tu offriras. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu
me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ceci, un ange de l'Éternel. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le merveilleux. Manoach prit les chevreaux et l'offrande, il fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il opère un prodige pendant Manoach et sa femme regardaient. Amen. Bible ezotalisa biso histoire ya Manoach. Mwasa Manoach azalaki stérile. Et mokolo moko ange de l'Éternel abimeli ayebisi alobi, voici oza stérile. Mais okozwa zemi okobota mwana. Mwana wana akozala consacré na kati ya libumu na yo. Pendant moment na yo ya grossesse, okomela vino te, okolia pe biloko oyo bato baliaka te. Ezalaki ba condition oyo ange bandaki kopesa ye. Bien aimé, soko bandi kotala ndenge bandaki kosola na ye. Ezalaki déjà bandaki koassure ye ke nazosala na yo alliance to nazosala na yo ekozala pona mwana na yo. Mwana wana nde akozala mutu oyo akobundela Israël et pas ba Philistin. Tu imagines koza na zemi boye. Omonika mutu mo abimela zebso zemi ondeza boye. Obwaka soite. Okolia mabele te. Okolia tondolo te. A privé yo babiloko mosusu ta mosusu wana ezalaki sentiment na yo. Bien aimé, alliance eza eloko basala o il faut ba intérêt na yo eza na kati nini. Yango soko tangi na histoire oyo mwasi wana pe azalaki mayeli. Etango akebisa mobali ne patuni ange alobi. Permettre biso soki makambo ekomeli biso tosala nini. Ange ayebisi bango alobi soki ekomeli bino ayebisi alobi permettre biso topesa yo chevreau to offrir yo. Ange ayebisi alobi soki ekomeli bino bokopesanga te me bokokende koffrir yango epai ya Nzambe. Pourquoi bango ba préféraki pe bango ba poser à bango question? Parce que dans l'alliance il y a des intérêts. Dans l'alliance il y a aussi les garanties. Mutu moko ta koyi koleka na vie na yo aya kosali so kaka alliance moko boye. Oh non, ngande naza boye nalingo za la deuxième femme na ngai. Obotela ngaka bana libanda. Intérêt na wezani. Na kati alliance wana intérêt na wezani. O ngande naza boye condition na opesa yo avant na peso musala il faut zala ka donc biso na biso mibali to bima. Na alliance na bon intérêt na wezani. Mais moi na mwasi wana comprendre ka lobi te oyo eza alliance Nzambe. Nzambe basimbaki na maloba na ye. Alliance o mwana mwasi wana akendaki kopona ye aponaki alliance ya offrande. Naline biso pendant 40 jours oyo ndenge papa na biso alobi ke alliance na yo ezala volontaire. Mona nini oyo yo moko koki kopesa Nzambe na yo afin ke touche motema ya Nzambe akota likambo na yo apesa o solution na likambo na yo afin ke Nzambe alongolo na bancienne alliance po akotisa yo na nouvelle alliance. Ya ponaki na ye kofrir aponi kofrir e na kati ya kofrir wana akomprenaka lobi te oyo eza likambo ya Nzambe. Nzambe esengeli na simba ye na offrande parce que soki nga napesi offrande na nga oyo ata lobi likambo wana ekokisami soki peut-être ta mosusu nasali yango na ndenge moko boye te ntango akozonga kobaneke nga mpe napesaki offrande na ngai. Bien aimé, alliance nini oyo ozosala na Nzambe na yo pendant 40 jours oyo ange aye kozongela bango. Ntango aye kozongela bango mobali ayoki makambo ange ayebisi bango alobi te biso esengeli topesa offrande na biso na hotel. Bible ezoloba ntango kaka bamati na hotel babandi koofrir kaka na miniti filme ezomata mbala moko mpe réponse na likambo na bango ezozwa. Mobali aye kososola ntango ange yaki alobi te muto tosololaki na ye eza l'ange de l'Éternel ndenge esali boye biso tokokufa analingi nayebisa yo soki ozosala alliance na Nzambe wana ntango nyonso kufa ekoya alliance na yo ekoganga. Ya mano atalaki alobi kokufa te parce que soki alingaki aboma biso alingaki ozo offrande na biso te. Alliance na yo ya offrande ya rachat ekoki korachete vie ya bakoko na yo
offrande na yo ya rachat ekoki korachete descendance na yo. Mobala bangi alobi te moto tosololi na eza nzambe namoni tokokufa mwasi alobi te soki tolinga tokufa lingaka za offrande na biso te analingi nayebisa yo offrande nyonso ozopesa pendant 40 jours oyo emona descendance na yo bisika nyonso bakotelema mpo na koluka kobloke finance na yo natomboli maboko na nga likolo soki ya solo aza nzamba 40 jours oyo nzambe apesa mosala ava 40 jours esila soki ya solo aza nzambe nzambe alongolaka na bancienne alliance akotisaka na banouvelle alliance apesa libala bisika bato babalaka te. Il est Dieu. Bien-aimé, mpona alliance osala na nzambe aza nzambe apesi biso choix ya kopona alobi kite ancienne alliance mpo kota na nouvelle alliance. Soki tozongi na Israel Moïse akokaki kosala alliance na nzambe te na Horeb tant que azalaki na kati ya Israel, tant que azalaki na Égypte, parce que na Égypte il y avait beaucoup de dieux. Il y a Pharaon okobima okende wat parce que bazalaki obligé ya kogumba mbela nzamba Pharaon. Mais mukolo Moïse azwaki décision ya kobima kokende na Horeb nde mukolo akende kokutana na nzambe na ye analingi na yebisa yo lolengo ozwi décision okota 40 jours eya na yo bisika opamba te mais ezala mukolo ozokutana na nzambe mukolo ozobanda histoire sika na nzambe na yo parce que aza nzambe atikali nzambe bato mokili babongwanaka ye abongwanaka te akosaka te aza nzambe basacrifice derrière sacrifice ya une bénédiction aza nzambe basouvenir nga namona ye na vie na nga bien aimé yango nalobaka nalobi namona eloko ekokabola nga na nzambe te nayebi bisika azwanga nayebi bisika nzambe wana lokotanga nakokabwana na nzambe te telema zwa décision vie na yo luka nzambe mpo na descendance na yo luka nzambe atalobi okopase me bana yo batikala na vie moko malamu ntango monguna akoleka otala bino a cause alliance ya 40 jours moko asalaka monguna aleka te na famille oyo monguna frappe te mama na biso ava kufa tofandi azoyebisa biso alobi ngai nasaleli nzambe me nakomi na suka te na kosalela nzambe yo pene ozosalela nzambe okokende nango ntina suka me nayebisaka nzambe eloko moko nzambe nga na boya bavie mama na biso azalaka deuxième femme nalingi nabetelo lisolo moko mama na biso azalaka femme deuxième femme papa na biso bandaki kolinge makasi mama na biso abandaki kozanga eloko te mais arrivé na moment moko boye mama na biso fallaki apase na délivrance ntango ake kopase na délivrance nzambe ayebisi alobi il faut tika libala oyo mpona kangola bana na yo bien emolamu tika ntongo moko boke kutana na nzambe nde toyeba bayebi so fo tika eloko wana osanga mama zonga papa ye navoka abinga na otokabwani papa na biso azolela je me rappelle na mwana moke abi anasali yo nini vero abi te eza likambo ya bana na ngai nalina biso osi saja vi na yo bien eme atokozwa décision moko ya pasi onyokola nzoto no te na 40 jours mozonourrir molimo ya bana na yo enfin ke monguna wana asimba bana no te malgré souffrance eyaki mais lelo toza na mabala lelo bakoko ne bazobala parce que andimaki kotika eloko moko boye ezalaki honore te na miso ya nzambe tika nayebisa ofi oyo ozomene ezahonore nzambe te ozokende kokaba jeunesse na yo na mibale ya bato ozokende kosala baalliance oyo lelo ekokanga vi na yo alliance ya malamu luka osala yango na nzambe ata lobi ezangi lobi kuna ekoganga po ete alliance oyo oponi esilaka te nalingi sikozwa conscience ya vi na yo banda kotala vi na yo mona yango na miso ya molimo tala yango mpenza bien nde jacob atalaki laban ndenge abanda ekotala miso ya mabe banda korealize siko nini ezosimba te alliance nino esalamaki na famille na yo oyo oyebaki te nani ateka vi na yo nani oyo ateka vi na yo mpo lelo koma komitungisa maboye banda kotala zwa décision vi na yo bokoki kosunga biso na nzembo pene mozotala vi na yo ozorealize makambo combien ya vi na yo ezosimba te nini omonaka na vi na yo echangeaka te pene mebondela peut-être nga nazosenga obondela
lobi ler vino ekobonga ta msunga na ozala te banda korealize lata penda kanda molimo tala pena nani wana lakela vi na yo nani akendaki kosala baalliance oyo lelo oyo ozofuta oyo ozomerite te Est-ce que vous avez est-ce que vous avez la vie na yo bien? Est-ce que vous avez la vie na yo joie jumelle? La talinette ya molimo obanda ko vérifier vie na yo malamu. Au sala alliance ya mabe yo mwasi obali na note au sala alliance na mobali ya batu. Okota na alliance yo okanate. Okenda komikotisa na makambo yo. Loyenge ya ki jeunesse mema yo na kokende na yo na kotambola na yo omikotisa na baalliance oyo ebebisa vi na yo. Est-ce que okoki obanda kotala yango malamu? Est-ce que okoki kobanda korevoir okoma lisusu vi ya sika okoma lisusu baalliance ya sika obanda kolongola oyo nyonso ememela yo malheur oyo nyonso ememela yo pasi na vi na yo yaya ata soki obondeli te eza nde vi na yo na pokwa lelo eza mutu na mutu liboso ya vi na ye paske aza na posa ya keloko moko esengeli esalema na bomoi na ye bien-aime okoki okila pamba te okoki osala 40 jours oboya kolia olala na se oluka nzambe yaya banda kotala na vi na yo banda kolekisa loboko bisika nyonso ezalaki ya kokanga o baalliance ya mabe ekotaki o baalliance ya mbindo ekota na vi na yo elukela yo bapasi elukela yo bamalheur elukela yo minyoko okomi konyokwama okomi komona pasi nani azoatirele yo malheur oyo nani azobendela yo malheur oyo bana basi wana batelemaki balobi ke te papa akufi toyebi ke papa azalaki mosali ya nzambe ndenge mpe mama wana alobi oyebi malamu ke mosali mobali na nga azalaki mosali na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, le bienfait de ton père ekoki mpe komemela yo bonheur. Le malheur de tes parents peut aussi t'amener le malheur. Yango na poko ya lelo ozobondela nzambe ozoyebisa ye nzambe tala ndenge natambola ngai nakenda kokutana na baalliance ya mabe nakutana na mibali oyo nakana te nayebi mobali place alalaka te nayebi libota bima te nayebi bisika bondelaka te nakutana na ye nakabola na ye nsoto nabanda komona pasi pasi ekota mokolo wana nzambe nakutana na mutu nabetela ye lisolo napartaja na ye makambo ya vi na nga nabenga ye meilleur ami na nga nabenga ye ye nde ngai kobanda mokolo wana namona pasi na pokwa lelo nzambe nasengi otelema nasengi otelema papa malheur nyonso elongwa na vi na nga bato wana baremarke ke bwato ezokota mai ezokota na bwato babimisi biloko nyonso ebimi base rendre compte ke bazaka na kati ya kozinda bagangi balobi qui nous attire ce malheur qui nous attire ce malheur alliance nino ezobendela yo pasi alliance nino ezobendela yo pa malheur na vi na yo alliance nino ezobendela yo pasi alliance nino ezobendela yo malheur qui nous attire ce malheur qui nous attire ce malheur nani oyo abendeli yo pasi nani oyo azobendela yo maladi oyo esilaka te nani oyo azobendela yo minyoko oyo esilaka te onyokwami mpe mingi omoni mpe pasi mingi
Nani azo attiré yo malheureux? Nani azo attiré yo malheureux? Nani azo attiré biso malheureux ensemble? Nani azo attiré biso malheureux? Na pokwa ya lelo onyonso na kutana nango. Est-ce que okokobondela bien? Essaye de monter dans ta vie. Essaye de regarder très bien. Dans la vie na yo malheureux. Kati na bomoi nanga na kangabe na pati yone mobikisi nanga ona segi La sopa ya barere. Lonsa ya manele bosa kayare. Asia manele bosa kayababa. Eza malola. Tala nege balionso te kutana nango. Sanke bisoto yeba yango. Oh, sembola loboko na yo. Yoka. Na mateya ya pokwa lelo, j'ai compris une chose. Bana basi oyo bazwaki courage. Bazui courage. Balobi non trop c'est trop. Tokoki otikala tonyokwama na mobeko oyo te. Tokoki otikala tomonaka pasi boye te. Papa na biso nzambe na ngai. Bien aimé, basi bazui courage. Balobi mobeko etelemi. Mobeko ezo interdire biso pour que to hérité héritage. Mais papa na biso asala musala azo mérité yango. Yaya tala na vie na bino ndenge mobeko ya alliance etelemi ezopekisa bino ezoloba te bino boko avance te ezoloba te bino bokozwa sante te ezoloba te bino bokobala te ezoloba te bino boko avance te. Naoluka mwasi moko courageuse, naoluka mobali moko courageux oyo akoki koafronte na pokwa ya lelo balliance oyo ezotelema oyo ezoreklame abanda koloba te ngai nasalela nzambe ngai papa na nga asalela nzambe koko na nga asalela nzambe nazomérite nzambe na pokwa lelo namona koko na nga kobondela namona koko na nga babengi etiaka namona papa na nga kosalela yo samba lolo a cause ya alliance ya baserviteur oyo eza na fami na nga nzambe me mobeko ya espace aérien mobeko ya mopepe mobeko ya tribi mobeko ya village na nga yango eza ya kotelema ezopekisa ezoloba nyet na pokwa ya lelo nazotelema nazoloba nazoloba ngai nazomérite héritage ya libération ya avancement. Ekimelo na ngai yo Yesu olona wa yoka est-ce que koki otelema likolo nayebisa yo eloko moko zala telema concentré nayebisa yo eloko moko bien aimé nazozela kaka yo mpo napesa requête oyo omoni ndenge toza na mokili oyo yaya nasepeli makambo mama Berthe alobi ntango mama Berthe azoloba tu sens que quelqu'un nous parle des choses oyo amaîtrise ayebi bien aimé le monde que tu vois ici eza monde na baboti na yo te eza bilanga koko na bino te
oyo kotambola ndenge olingi, oyo kozwa makambo na facilité te. Tala ndenge monde eza ya kokamba. Toza na badémon terrestre, toza na baprincipauté, c'est-à-dire baesprit oyo etambolaka na mopepe, baoyo basalaka bacaptage ya maloba, bacaptage ya balliance, basele yango, batindi yango na mokili mpona exécution nango. Yango bana basi wana batele balobi mobeko eza kotele, mobeko ezopekisa biso. Yaya tala na vi na bino ndenge makambo eza kopekisa mpona alliance moko koko na bino asala, mpona alliance moko arrière parent na bino asala. Maintenant eza vi na yo. Koko asi akufa, koko ya koko asi akufa, bango balisu te. Sikoyo eza nde vi na yo, sikoyo eza nde bomoi na yo. Zwa sikoyo courage, banda kobeta maboko, banda kosambela, ozotambola, ozoloba. Mobeko wana etalinga te na poko ya lelo. Naine na zwi décision, napesi vi ya sika, napesi mobeko ya sika. Banda kosambela, au nom puissant de Jésus, la combo na Yesu, la combo na Yesu, la combo na Yesu, la poko ya lelo, la koko na nga basi bakenda, batika mibeko, ngai natikali na osimi, o Zambalola, na poko ya lelo, na soloba, o nyonso bakoko batika, o nyonso batata batika, lokola mibeko ya kindoki, ya kisi, na soloba, na poko ya lelo, na poko ya lelo, anapoyi yango, anapoyi yango, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na poyi nyonso, na poyi nyonso, parce que poko lelo, eza nde vi na nga, poko lelo, eza nde vi na nga, na poyi yango, na poyi yango, au nom puissant de Jésus, batekisi, balobi ke bana liboso, bako avanse te, balobi bana liboso, bamona pasi, na poko lelo, na poko lelo, na soloba, au nom puissant de Jésus, la combo na Yesu, la combo na Yesu, la combo na Yesu, la soloba, demon nyonso, alliance nyonso, ya kindoki, la sopa makila yose, la pesa bana, la kuna miwele, baloba, la poko ya lelo, bana sepa, la sepase, au nom puissant de Jésus, la combo na Yesu, la sepase, au nom puissant de Jésus, la combo na Yesu, la poko ya lelo, la sobo ya yango, au nom de Jésus. Bien-aimé, toza na mibeko oyo ejami na batribi eza ebele. Okomona na tribi mosusu balobi alliance na bango eza ya sacrifice ya mwana liboso, c'est-à-dire mwana liboso asimbaka te. Okoki osala nyonso mwana liboso asimbaka te. Bana babanda kosimba parti ya mibale, bamosusu bandimaka mwana abotama, mais vi ya mwana liboso sacrifier. Bamosusu bakoki osacrifier baye na bana yango poko lelo zolo alliance nyonso esenga sacrifice. Tala na bakosa papa na bango bayebisi ememela biso maki, amemi maki abosani ke maki eza bana na ye. Yaya nazalaka na motu moko abetelinga lisolo ayebisima soki basengi yo maki eza bana na yo, so basengi yo pigeon eza bato ya nzela, so basengi yo soso membre ya famille. Mais tala ndenge na famille na bino bakaba bapesa basoso, yo mpe olia soso wana bazobenga yango nzolo ya bakishi, ye mpe alia yango. Yaya osala likambo na famille efanda elobi mpo likambo oyo esila tolamba soso, biso nyonso tolia soso. Avant bolia soso wana bazwi babwakeli na lumbwa, balobi oyo bakoko balie babeti na basifle koko alie, yo mpe olia yango. Basokola yo na mai, odwa mai moko yeba place euta te, yo wana osokoli yango.
yango ozobanda kotelema ozobeta maboko ozoloba oyo nyonso ya mabe onga nalia onga na sokola na poko ya lelo nazoboya yango au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus oyo nyonso nga nalia oyo nyonso nga na sokola oyo nyonso ekota na vilanga na pokwa ya lelo nazoboya yango nazopemisa balionse nyonso ya mabe oyo nyonso ekota na basakrifia yango baloba ke bana ya liboso bamona pasi baloba ke bana ya liboso bamona minyoko na pokwa ya lelo nga naboyi yango na pokwa ya lelo napemisi basakrifisi na bango napemisi balionse na bango basakrifia basoso basakrifia bameme basakrifia bakaba zambalola basenga badra basenga babushwa o zambalola basenga bamboko na pokwa lelo naboyi yango naboyi balionse wana ono puissant de Jésus naboyi balionse wana na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom de Jésus. Ça les fera côté les mains, tous en attendant mingi pour tous en veiller de prière. Écoute la révélation de ce 18e jour. L'alliance de ce jour, ainsi dit l'Éternel, c'est l'alliance d'exception. Christ fera de toi une exception. Écoute ce que j'ai entendu alors que j'étais à genoux. La faiblesse de la loi, ce sont des exceptions. Christ s'est fait exception pour vaincre les lois établies des hommes. Il n'était pas né de la manière où était né tout homme. Les filles de Thélophane se sont fait des exceptions à la règle qui était établie. De tout Israël, aucune femme ne pouvait lever les doigts pour réclamer quoi que ce soit. À part Jésus, personne n'était né par la parole du Saint-Esprit. Ainsi dit le Seigneur, malgré les lois de ta famille, malgré ce qui a existé de génération en génération, malgré les lois naturelles établies, tout ce qui bloque ta vie, tu te présenteras comme une exception à partir de ce soir. Aucune loi des hommes ne te retiendra. Aucune loi de coutume, de famille, de totem, de constitution, de règlements d'ordres intérieurs, de décisions de famille ne pourra plus te retenir. Parce qu'à dater de ce soir, tu deviens une exception à toutes les alliances qui ont été tissées dans ta famille. Je l'ai dit de la part du Seigneur. Tu ne seras pas exempt de lois, mais tu seras une exception. Les lois existeront. Les mauvaises alliances existeront. Mais tu seras face à ces alliances. Le monde des esprits saura qu'en ce jour, en ce 18e jour de jeûne et prière, l'onction de Dieu fait de nous ce soir des exceptions aux péchés de nos parents, aux lois établies, aux fautes que nous avons commises, aux erreurs que nous avons commises. Il est venu ce soir pour faire de toi une exception. Dans tout procès, tout prévenu est condamnable, mais il ne peut sauver que s'il a un bon avocat qui peut élever des exceptions par rapport à la faute qu'il a commise. Un voleur peut être acquitté si l'exception de son vol était tout simplement la fin. Aujourd'hui, il ne sera plus condamné. C'est une loi universelle. Ainsi dit le Seigneur. Quel que soit ce qui t'a condamné sur cette terre, aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Christ, Christ fait de toi une exception. Alors plus rien ne peut te retenir.
Aucune constitution de ce monde ne peut plus te condamner. Allez, commence à battre les mains. Prie, déclare que je suis une exception aux lois établies de ma famille. Je suis une exception aux lois de la parcelle où j'habite. Je suis une exception. Na école batunyo soba échoué un examen d'état. Ngana exception. Na famille o bachame beko batu bakobala kate. Ngana kobala pour nas exceptions. Loi o le bana famille nanga batunyo soba na liboso bakokufa. Yanga kokufa te pour le lot na comme exception. Loi ni de côté le melama. La faiblesse de toute loi, ce sont des exceptions. Oh, 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 prie, déclare-les. Je suis une exception à toutes les règles. Je suis une exception à toutes les alliances. Oui, Balakisanga alliance. Nakolakisa bango ba exception. Yesu asalinga exception. Ma fille a Télophat. Bawangani loi te. Bawangani alliance te. Balobi Moïse. Biso toza ba exception. Biso mutu tosali te tata na biso. Azanga bana mibali. Atala ndenge so rappeler bango. Bazokanga yo pona nini. Alors que yo c'est exception. Mabedi yo sali. Règle na bango. Nzamba tio exception. Yo komi invariable. Ovariakate. Ozwaka accenté. Ozwaka esté. Ochangeaka forme te na féminin. Ochangeaka forme te na pluriel. Parce que tu es une exception. Que mon Dieu fasse de toi une exception à toutes les règles établies de ta famille. Que mon Dieu fasse de toi une exception à toutes les lois de ta tribu. Bayebi ke bangala bazalaka boy. Bayebi ke bambunda bazalaka boy. Bayebi ete bakete la bazalaka boy. Ngana zor mukete la. Na kolomba muswahili te. Mais na katia baswahili na komi exception. Na katia kindumba bamongola komi exception. Na katia vantara baluba na komi exception. Abeta maboko misala exception. Na bakuti ma famille na yo yo kozala exception. Bakoluka ba caractère attribut na yo bakozwa yo te. Ponza ba commission exception. Les filles de Télophas étaient des exceptions. Même Dieu les a approuvées. Même Dieu les a approuvés. Même Dieu a approuvé. Même Dieu a approuvé ton exception. Au nom de Naïmité Sozo comprendre la révélation pourquoi l'élo. Et ça l'a malamu mingi. Tant que maman Berthe Azotea. Même quand j'avais prêché de cela, je n'avais pas cette révélation. Mais dans ce 18e jour, Dieu m'a dit, il y avait une loi, il y avait une règle universelle. Au-delà du courage, au-delà de l'audace, ce que ces filles ont inauguré, c'était la règle de l'exception. Désormais en Israël, même les filles commencent à hériter. Parce qu'après leur avoir donné raison, Dieu a dit à Moïse, désormais, l'homme qui mourra sans avoir de garçons, son héritage reviendra à ses filles. Dieu a béni Abraham, mais il a fait d'Abraham une exception de bénédiction. Il a dit, tu ne seras pas béni, mais toi tu seras une source de bénédiction. N'habite n'a pas quoi l'élo. Tala bizaleli ya famille na batunyo son ndenge moko babeba ka ndenge moko babela ka maladi moko basufra ka ndenge moko balela ka ndenge moko lelo zambalinga sala yo na alliance ya lelo une exception na ba règle. Tala problème wana batunyo so balekaka tala banzela wana tala kaka ndenge batunyo so bakufaka tala ndenge banda kesuka ka banda ko bima na mulongo wana aux exceptions banda ko bima na singa wana ya yoko sala mabongo te ya yoko sala mabongo te ya yoko leka bongo te ya yoko leka bongo te. Dieu fait de toi une exception ce soir. Bima na mulongo na bango bima na liste na bango yo comme exception bakotala yo
ozokomisa kuti ma famille na bino faible tout simplement parce que yo ko d'exception. Yesu ozosala biso ba exception. Ya kozala ndenge moko na bango te. Libala na yo kozala différent. Kobota na yo kozala différent. Kobonga na yo kozala différent. Kokende no liboso kozala différent. Soki batuni mpona nini? Anga na exception. Anga na exception. Anga na komi exception. Makambo na bango kozonga te. Na kolela ndenge bango balelaka te. Zomboli maboko ogumbamela yo sembola loboko na bomo nanga Yesu Kristo au nom de l'exception, c'est la faiblesse de la loi. Moïse a taliban à Tchelophat a zangi réponse au Pesabaron parce que c'était une aberration, une abomination. Boyebi ke bakoko na bino ba respecter la loi wana. Boyebi ke tata na bino ye moko de son vivant. Ba biso toza tata na biso te. Biso toza ba mama leki na biso te. Nous sommes face à une seule porte auquel nous devons passer. Mais il y a un géant qui s'élève. Il y a une loi qui s'établit. Si kanzamba comme iso kombo ana izalaka invariable. Ata phrase nyonso batie na féminin yo kozwa été. Ata ba changer phrase wana na pluriel yo kozwa ST. Yo vi na yo etikali rabi. Etikali kati na Yesu. Bakoya na gauche na droite yo ko variété. Parce que yo vi na yo comme une exception. O comme une exception. Na lo bango na omona makambo. Kanga data lelo makambo ya bando koma na vie na yo na ne koma te na famille na yo. Ainsi dit l'Éternel, il nous promet des choses que l'œil n'a jamais vues. C'est ça l'exception. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. C'est ça les exceptions. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu ouvre un temps exceptionnel dans cette église. Seigneur, j'attends voir des miracles inédits, des témoignages que nous n'avons jamais entendus. Dans mon parcours avec toi, j'ai vu des choses qui ne se sont accomplies qu'une seule fois. J'ai vu un aveugle à qui tu n'as pas ouvert les yeux, mais tu as mis les yeux sur sa poitrine. Le temps est arrivé pour que dans cette église, nous vivons des choses exceptionnelles. Des choses exceptionnelles. Des gens qui reçoivent du travail sans diplôme. Des femmes qui se marient sans fiançailles. Des gens qui deviennent des propriétaires sans épargne. Parce que l'Éternel fait de nos vies une exception. Le temps des surnaturels est arrivé. En ce 18e jour, ne t'attends pas aux choses habituelles. Élargis l'espace de ta vision. Commence à voir ta vie en dehors de ta famille. Commence à voir ta vie en dehors de tes capacités. Aïe, aïe, aïe. Dieu a ouvert un monde de surnaturel. Que tu deviennes exception. Okotika la muluba, la muluba exceptionnelle. Okotika la mongo exceptionnel. Okotika la nakombo famille na bino mokokoma exception. Bakoluka makambo bakutaka na bato nyonso mpona kozala te. Yo koleka nzela bango baleka te. Oyo ekangaka bango kokanga yo te. Oyo ekweyisaka bango kokweyisa yo te. Oyo elelisaka bango kolelisa yo te. Ainsi dit l'Éternel, telles les filles de Télophat,
ont inauguré un miracle. Inauguré un miracle cette année dans ta vie. Quel nouveau miracle commence dans ta vie? Écoute la dernière prière que nous allons faire. Je sens une colère spirituelle monter sur moi. Tu vas commencer par la foi. Appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. My God. Les filles de Tselophat, en allant au devant de Moïse, bayeba kite nini ekosalam, bayeba kite réponse nini ekosalam. Nazo memo na monde moko eza vide. Esika famille na ona no balona te. Esika mutu moko famille na ona ba koma te. Kende na kondima. Banda ko appeler à l'existence. Allez, banda ko prier. Appelle à l'existence des choses qui ne se sont pas encore accomplies dans ta famille. Oyo nando salama te bando salama. Oyo nando kota te banda kokota. Oyo nando batatola te banda kokotatola. Si l'Éternel est Dieu, laisse qu'il accomplisse sa parole ce soir. Tu es une exception. Tu deviens un danger de mort. Aucune règle de ce monde ne t'atteindra. Tu es mon meilleur ami. Brayama Sotoroboko Baba. Entre dans la dimension des exceptions. L'exception n'a pas peur de règles. Mon meilleur ami. Brayama Tu es Sotoroboko. mon meilleur ami. Shinderebo Kotorobobo. Mon meilleur ami. Hey, hey, Tu hey, es hey. mon meilleur ami. Bengango. Mon meilleur ami. Viens ce soir. Nous appelons des choses qui n'existent pas dans nos vies. Nous apprenons ces choses que nos yeux n'ont jamais vues, que nos oreilles n'ont jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans nos cœurs. Ce sont ces choses que nous attendons. Ce sont ces choses que nous désirons. Brayama Sotorobobobobobobobo. Brayama Santana Mama Mama. Eya Baba. Inderebe Santa. Yabariko Yabasoto. Alléluia. Alléluia. Sikala kimya na saka likolo avina yo. Je vais naviguer dans le prophétique et je parlerai sur ta vie. Que les portes de ta vie écoutent la voix du Seigneur ce soir. Que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits de toute chair, ouvre la porte de ta vie et commence à parler à la montagne. Montagne, aplanis-toi au nom de Jésus. Que toute vallée soit remplie dans ta vie. Toi, tu verras le bonheur de l'Éternel. Tu témoigneras de sa grâce. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu seras une exception à toutes les règles de ta famille. Lorsqu'on lèvera une loi établie sur ta famille, tu te présenteras en exception de la part du Seigneur. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau ne te frappera. Tu seras appelé d'un nouveau nom. Le nom de l'Éternel. La souillère payera ta vie. Tu mangeras la souillère de ton front. Tout ce que ta main touchera sera transformé en or. Des petites choses deviendront des grands. Les faibles deviendront des forts. Du néant tu posséderas. Tu marcheras sur la spique. Tu marcheras sur le scorpion. Tu marcheras sur le lionçon. Aucun malheur ne t'arrivera. On t'appellera du nom de l'Éternel. Tu seras la rosée du matin. Tu seras la lumière qui luira à pleine nuit.
Tu seras la solution. Tu seras cet ange que l'Éternel enverra. Lorsque le malheur s'élèvera dans ta famille, on t'appellera la prémisse de l'Éternel. Parce que toi, tu ouvriras toujours des portes. Aucune porte ne restera fermée devant toi. De la part de celui qui t'a créé, ô Jacob, de la part de celui qui t'a créé, ô Israël, ainsi dit l'Éternel, tout celui qui s'élèvera devant toi tombera. Tu marcheras sur tes ennemis, tu verras leurs cadavres. Il ne permettra plus que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le plantement de l'Éternel. Les oiseaux du ciel chanteront des cantiques. Quand tu sortiras, tu auras l'odorat. Tu donneras l'odeur de la personne qui est bénie. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Que toi tu sois une exception, non pas seulement des règles de ta famille, mais même de la société. Que l'Éternel rende ton nom grand. Que l'Éternel rende ton nom puissant. Que l'Éternel place ton nom devant le concert de ce monde. Qu'on parle de toi et que le cœur soit guéri. Lorsqu'on citera ton nom, le cœur sera réjoui. Lorsqu'on parlera de toi, la paix sera là. Que l'Éternel fasse de toi une exception qui résolvera toutes les règles de la vie. Aucune règle de la vie ne s'élèvera contre toi. Même les lois de la médecine tomberont devant toi. Même les diagnostics de médecine changeront devant toi. Tu seras appelé la bien-aimée du Seigneur. Tu marcheras avec l'Éternel. L'Éternel sera à ta droite. Il marchera avec toi. Il t'accompagnera. Il ne permettra pas que tu tombes. Alors que 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à tes côtés, toi tu ne seras jamais atteint. Tu traverseras la vallée de la Baca. Tu n'auras pas peur parce que tu sais que son bâton et sa houlette te rassurent la nuit. Je mets à défi les sorciers de ta famille, les sorciers de ton avenir, les sorciers de ton quartier. Ce soir, l'Éternel s'élève comme un héros qui sauve. Il est assis sur son cheval blanc. Il marche à tes côtés. Il te donne la victoire. Alors que l'ennemi avait préparé un poteau pour crucifier Mardochée. Il pensait que la gloire était à lui. Mais aujourd'hui, le roi s'élèvera et posera la question: qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait à celui qui avait sauvé le roi? Je réveille un souvenir qui t'amènera au trône. Je réveille une offrande qui te placera au sommet. Je réveille tes dîmes afin que ça te donne le pouvoir. Je réveille tes actions de grâce afin que l'Éternel se souvienne de toi. Le poteau qui était pour ta crucifixion recevra tes ennemis. Toi tu monteras sur le cheval de l'Éternel. Tu marcheras. On chantera pour toi. On te louera. On dira: voilà ce que l'on fait à celui qui sert l'Éternel. Voilà comment on traite celui qui adore l'Éternel. Que tes prières montent, que tes prières remplissent les groupes qui se tiennent devant le trône de Dieu. Qu'aujourd'hui, le seul parfum qui sera brûlé devant le trône de Dieu soit tes prières. Soit tes prières. Qu'aucune de tes prières ne reste inefficace. Qu'aucune de tes prières ne reste sans réponse. Que chaque mot, chacune des phrases que tu fais monter dans cet état de gêne, dans cet état de prière, atteigne le trône de Dieu. Sois une exception. Marche sur cette terre comme une exception. Tu auras des choses que tu ne mérites pas parce que tu es une exception. Tu entreras dans des endroits qui n'étaient pas prévus tout simplement parce que tu es une exception. Tu auras des faveurs et des grâces sur cette terre tout simplement parce que tu es une exception. Que les esprits m'entendent. Que toi tu es devenu une exception. Que les esprits le sachent. Que toi tu es devenu une exception. Celui qui se lèvera contre toi tombera tout simplement parce que tu es une exception. Ils pourront être forts que toi, mais ils ne seront jamais des exceptions comme toi. Parce que désormais, l'Éternel fait de toi la faiblesse de tes coutumes, la faiblesse de tes totems, la faiblesse de tes lois établies. L'Éternel te place au-dessus de tes ennemis.
Yesu abongwanite. 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 Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon qu'il avait agi au temps des apôtres, de la même façon il agit aujourd'hui. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Chante avec joie, confesse-le de tout ton cœur. Il est ici, il est maître loué. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Ma chante ma travail raté ma katani na pem. Maman les robot. C'est ça les exercices que vous devez faire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est merveilleux pour nous. Il est terrible dans l'ensemble des saints. Dieu est merveilleux. Il est tellement bon pour nous. Alléluia. Qu'il soit béni. J'aimerais que les dimanches, les gens témoignent par là. J'aimerais que les gens qui sont visités, qui ont vu la main du Seigneur, par des révélations, par des miracles, par des guérisons, qui témoignent. Que la modération des dimanches prévoie un temps pour les témoignages. Si tu ne passes pas, moi-même je t'appelle, je dis, mais oui, c'est une viens témoigner. La Bible dit, les hauts faits de l'Éternel doivent être publiés au-dessus de montagnes. Tu dois monter et publier ce que Dieu a fait pour toi. Si tu ne le fais pas toi-même, tu te bloques. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons passer au service des offrandes. Tiens tes enveloppes. Je vais prier prophétiquement